Après plus de 3 jours d'intenses activités dans le cadre de sa mission d'itinérance dans le territoire de Songololo, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilulu, est retourné au chef-lieu de la province dans la soirée du mercredi 9 octobre 2024 après une escale à Nwizi dans le secteur de Palabala, dernière étape de cette mission. Le chef de l'exécutif provincial s'est imprégné de l'état vétus du centre de santé de référence de Nwizi dirigé par le docteur Kaboussaï Kaloubi Serge et a promis de le réhabiliter. Mais en attendant, un lot de matelas a été mis à la disposition du dit centre par le patron de la province qui, après avoir rendu visite aux malades internés, a payé la facture de certains d'entre eux pour insolvabilité. Ce qui a créé une joie auprès de ces bénéficiaires très satisfaits de la magnanimité de Grace Bilulu. Naoyo papa gouverneur asali biso tobelaki makoki ezalaki te tovandi awa mpona kozanga makoki ya kobimela mais papa gouverneur asali biso ya bolamu tika nzambe apambola ye papa gouverneur ayeli biso bapeto kitoko tene sengo mingi nzambe aleka kopambola papa gouverneur na mosala kitoko oyo asaleli biso akende liboso ngana zana ya sengo banda na botama nana moni papa bilolo te sikoyo namoni ye nasepeli mingi bonne chance mpona ye. Peu avant, le gouverneur de province a échangé avec la population du village Mawete dans le secteur de la Luima, mais aussi avec celle des kilomètres 5 après qu'il ait présidé un conseil de sécurité élargi au comité local. Il a par ailleurs recommandé la vigilance azimite à tous en insistant sur la coopération devant exister entre la population et les services de sécurité à travers la dénonciation de tout ce qui perturbe la quiétude des citoyens. Makambo etali en sécurité. En tout cas, je tiens Kolobelango devant Bino. Problème d'insécurité, Mbalamingi, les abakondité. Toti ko dénoncer, zo permettre bisote toujours la solution. Pour toujours la solution, faut tout dénoncer. Nazo bisabino, bola muna bino, ekoto sala bino mabi. Songolo to yambaka bapaya ya ndenge na ndenge. Bauta kaka ngolata, bamusu bauti ba Zambie, bamusu bauti Kinshasa, bisika ebele. Po toza na frontière ya monene oyo yamba bato eloko foto sala mupaya soki aye omoni atiki kuna akomi kovanda na kati au fo lukato yeba ye po voisin nyonso fo yeba ye bino ndimi vraiment awa toza na Songololo mutauti na tongo na Kinshasa aye butu aye osala crime awa asali pa baluka zongi eloko te baza bato tovanda na bango. Il faut dénoncer, démobiliser bango. Ça a suivi l'étape de Lufu dans le secteur de la Luima, une agglomération frontalière à la République sœur d'Angola. Séance tenante, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilulu, a conféré avec différents services intervenants au niveau de ces centres de négoce transfrontaliers. C'est avant de s'adresser à cette foule immense venue l'accueillir dans le cadre du rétablissement de l'autorité de l'État. Comme il n'a cessé de le répéter, tous les pécheurs à nos troubles seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Oyo nyonso na koyoka tokozonga awa na bakonzi na ye tokozwa ye tokomema ye na matadi to akozonga na Kinshasa makambo etali terrain oyo tokotonga wenze bateki oyo nyonso asombi terrain ya l'État ayebi katongi ndako kuna kala mingi te tozozonga kobuka bandako wana. Il s'est rappelé que le choix du territoire de Songololo pour sa première mission d'itinérance depuis son avènement au pouvoir a un caractère purement stratégique au regard de la situation sécuritaire préoccupante qui y sévit, dont le gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilulu a voulu apporter une solution.